Naki, bana braza, bana poto, bana partout. Qui veut dire que émission non stress. Et tout le monde dans un monde nous avons une émission, mais non stress avec Tania la Rose ou Eloli. Ah non, Souka. Balobi désormais. Bon, on a rappelé babi que bon monde et moi sur tout le monde qui boit tout le monde qui boit tout le monde qui boit tout le monde qui aïe au sala ninya on a le baloba na trop désormais bana mon gâtier émission est bien stressé mi na chaîne Congo vérité pour les voilà vos émissions est bien stress babi on a telle émission sur hôtel on a vu que ton encore bonne temps on bosse sur des stress mais on nous a la non stress donc tempo na c'est veut dire babi température 40 na c'est babi veut dire que bembe et kolala mais bemba na kolala faut biso la rater check. Bonjour, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Non Stress. Quand on est qui bino masolo ngwe bandi, babi ceux qui m'ont dit un pas, on tape qui ça monte parce qu'il nzambe déjà PC déjà bon quand on est qui bino vous s'abonner toujours na chaîne na bino Congo Vérité pour les TV, il y a mon boss Ngala. Oui, ko boss na te na chaîne na bino sous les c'est tout à bango TV quand on est boebi lengi émission na bino Non Stress ça toujours na continuer mingi to lobela toujours sujet autre lobela libé ali sujet ya par rapport ya inani ya Papa Wemba bomonaki bakinaki kotika ba fleur ba défilaki donc quand les aboué donc mon Papa Wemba zali mutu moko ya pamba te aza star na biso ba congolais quoi donc yo to bien ku star ba congolais parce que aza star o ayebanaki monde entier donc aza mutu moko ya pamba te yango lelo na memeli bino mutu moko o akoki kopesa ba témoignage par rapport ya Papa Wemba aza vraiment fan na ye na biki boza desina émission elle est chez Tania la Rose quand on a lobaki dans Facebook au banga na binoté Tania Weloli bomoninga papa Géry DCC tout à bango l'équipe sabiso Tania la Rose Weloli. Oui merci DCC tout à bango Géry Corbett Tox babionde présidente oya boya sala mokili na balobi wa kofinga et ça la belle côté surtout conscient toujours na musala quand on est qui bino qui nazala mutu moko vraiment akopesa témoignage ya malamu mpona ye na biso Papa Wemba mingi olobisa te na otika ye moko aloba pe apesa bino kombo na bonjour bonjour maman journaliste maman partout bazolanda yo bana poto partout na monde atier bazolanda yo tolingi toyeba vraiment kombo na yo ezali nani kombo nanga Ani Mujimba abai na lemba na botami na lemba na koyo na lemba. Ok, merci Maman Annie. Masolo toza na ngolo lui ezali masolo ya papa na biso vie beaucoup. Azalaki vraiment acteur ya film et puis asala maramba minene na kati ya musique ya mboka na biso ya omoni na Afrique nyonso batu ba fetaki inani na ye Côte d'Ivoire vraiment épais vraiment mboka na biso vraiment côté wana ma toza fier pour na biso ba congolais parce que fier nyonso wana ils ont quitté vraiment pour na biso ba congolais mingi koloba ezate mama ni tolingi oyebisa biso relation ni ozalaki nango na Papa Wemba veluko relation nazali nango na Papa Wemba biso tozali ba fanatique na ye tozalaki ebele na mamusu baza na poto na kamwana nga Gobe Wololi tono landa ye partout place abanda obeta place nyonso akobeta ndo landa ye makasi partout akobeta wapi biso akobeta wapi na matete tono landa place nyonso abanda obeta. Ok, merci Maman Annie oyebisa biso parce que na moni vraiment oza vraiment vrai fan na ye mingi olobisa te na bandi ke Kevin Fileka babi important babi so boyitanya Weloli et ça appelle côté Kaye Mourande Ngolo babi important que Kevin Fileka mon à Paris à solo donc mingi olobisa te kama nanga na mimbo yotala makama ndenge kende maman ni tout le monde vraiment yoza vraiment vrai fan vraiment Papa Wemba parce que koko yebisa biso caractère à Papa Wemba ezalaki donc comportement na quoi ezalaki ndenge nini avec bino ba fan na ye caractère Papa Wemba azali na caractère moko bien azaki social abando linga ba fanatique na ye makasi azaki na biso bien tonda kelela te eloko nyonso conseil abando pesa biso ka classe
faut botanga classe concert moto pesa biso faut botanga classe nde boyaka ko baya musique boy faut botanga classe souvenir nazali nango liboso yango na kaka. Ok, merci. Balanzi Bolandi, réponse à Maman Annie. Maman Annie, tu as baba série wana dans sini ni baki korenye na ba série na bino tango zaki na papa. Ah ba série wana zalaki la Firenze, Seya, la Firenze zaki bana matonge. Biso bana limba papa na tia biso Seya. Dans si wana zaki la Firenze, Seya. Na ba série na biso biso zalaki. Ok, maman, tu as conséquences par rapport à Nabi qui est l'année dans les concerts parce que vous avez un vrai fan. Les conséquences, beaucoup de temps, on va passer beaucoup de temps, c'est ça. Na année vous avez à 100. Année, tu vas vivre la musique 84-85. Na ba camarade nanga tondo landaye partout. Ba conséquences vous avez ba musique to kende ba série na ba voyi bazaki ebele o kende boye ba voyi ba tebe ba ngindi si ba nini papa m'a protéger biso ando linga biso to zala pembe na ye hein c'est aussi musique to zala pembe na ye à côté sur la voiture tika tu bandako conseil na zali na à côté si bien na voiture ça na bazaki ma proche vous êtes pas proche na yet bana seya o linga mingi na lemba taka apesi biso apesi danse comme na biso alinga biso makasi. Ok, bien nous maman est-ce que na groupe obo baki kotambola ezana batu mususu ope bazati lelo lelo baza ba musu baza na poto to tikana kamana nga gode weloli ba musu pe bakufa biso toza chance lelo toza na biso na vie toza en vie o baza na poto toza ki mo ebele to kota musique. Bon, est-ce que papa Wemba azalaki mutumo ya banki ou bien azalaki mutumo social devant bato? Ah, papa Wemba azalaki social. Azalaki reconnaître, azalaki bien makasi papa Wemba, azalaki bien. Ado seka, azalaki mutao kaba. Donc na ebiki. Na père de pera mukuto, père de star. Quoi yaza vedette terre? Aza vedette terre, yaza star. Aza vedette yaza star. Alinga bato ebele aza mutu bato anda pe okaba papa maza okaba place aza fo bato bazala soki oleli problème ya kosunga yo ate ndi naza kolela makasi na motema to perde mutu monene nga bengaka vie musée bakala. Merci maman Ni et puis bon bozolanda bala kimba la poto na ebi ke bala Londres bozane belé pour na Rolanda biso maman Ni to yeba par rapport il y a musique na ye musique ni vraiment vraiment ça qui vraiment ce qui a bêti vraiment qui et ningi si bino vraiment mutu nando linga nzembo na ye ya Gina. La bonne nzembo na ye ya Bogos à Paris na linga pa no yemango la bonne linga pe Miss Besangi na yemba pe nzembo mayuyu magema kuta ngo te kasi no linga ngo makasi oka yembe no se perception makasi watu za to matika podium to bina to pesa ba dance to bina na moni vraiment vraiment mutavoiti ya solo peka liboso soto bina wana na bimisi pe dance musu na yeba nga café Géa tondo bina na fondé dance mogo yeba zu yango to bina bakamana gode wololi donc to zaki ba fan na ya mutema. Ok, vraiment okoko isa biso histoire nini ya bien ou vraiment au bomba vraiment tango baki mo kele musique wana meilleur souvenir ya histoire ya meilleur souvenir ya histoire ya anewana classe kaka dena reception tout tanga classe souvenir nga liboso yango wana botanga classe bolanda musique te ando pesa ba conseil ya bien papa devie muzaza. Ok, maman Ni yebisa biso na to papa Wemba zaki mutaba chéri papa Wemba be beaucoup la zaki mutaba chéri bon donc to yeba pas relation ya fan est-ce que zaki na relation mususu na ye nazana relation na ye mwana zana kati ka okoko boye ba yebi yango famille na ye ba yebi mwana zana kati ka okoko o mwana to botana ye Bon, na âge ni siko. Bientôt à ça va 30 ans bientôt. Ça 30 ans.
Waouh, c'est bien. Toi, tu es bah, vu que maman ni papa ou maza star. Et papa ou maza star, zora star, mon boyo, il y a quoi c'est qui est dans la zine. Est-ce que Anzima qui vraiment moi non bien compliqué qui au monde? C'est la casa star. On t'a mis bien des bazar. La star. Moi bah fier les assoirs ni maman là. Comme moi là t'as botami mo bimba ye. Bimba za ba traîner na makasi. Maza va traîner na makasi. Parce que moi na bah aza peu déjà temps il y a courant d'avant na papa na ya sang. Oui, azana ta revendre na papa na ye. Donc il Mbinza na venir à forêt numéro 16. Donc il ndako ce papa na ye bakei bakuta na papa na ye so mbongo za pesi. Souvenir za ki faut mwana na tanga papa mando linga bana batanga makasi. So na keko senga mbongo classe mwana no pimela te ando pesa ngai. Pa mwana na tanga classe. Souvenir na ye pona bana na ye alinga bana ne batanga classe makasi. Famille pe ezo ki tompe ya komona mwana banda bomona ou bien ba monika na air papa wemba. Famille za ki ata komona pa mwana za ki pa noko na ye Pierre Chou na kauka mwana za ki ne pa na ye. Banda bomona to fa afeki mwana cheke pa noko na ye. OK. Il s'est vu sur notre maman. Est-ce que maman, tu as envie de maman, vous comprenez déjà moi si papa oui mbayanda kwa yeba qui ils allaient dans moi na moko kombo na nyolobi kombo na ye ka okoko Charlène tatu ba pesa komba ka okoko ko panzemba papa ni moko ayemba ka okoko ko bo ba pesa ye ka okoko. Ah OK. Est-ce que maman moi si papa oui mba ayeba qui moi na Charlène azalaki akoyeba na masolo akoyeba ba masolo kende partout akoyeba neza na yebi kwa mwana wazali na ka okoko pa ndoka papa wanga mwana zai wana famille pe bayebi famille shungu nyoso bayebi mwana nga na ka OK to kata na luki to kene na témoignage moko ya fan pe ya papa Wemba. Bonjour maman. Ah bonjour. Maman, tout ça par rapport à une année à papa Wemba ndenge de l'État. L'État qui ndenge. Bon, une année à papa Wemba l'État qui malamu tozalaki kuna liboso tokota yaki lundi le 24 tokota ki église na Saint-Joseph après église na moto bakendaki na bakona bango biso ozalaki na couloir na vandaki en tout cas nazalaki wana de 18h à 0h. Vraiment les cas qui bien musique et beti bana la musique bayembi donc les cas qui vraiment en tout cas c'est là. Merci maman na moni zaki vraiment fan ya papa Wemba que c'est ce caractère ya papa Wemba avec ba fan na Isaac. Bon comme caractère il y avait beaucoup la zaki bien na ye barango tokena ba musique na ye totambola partout ba l'air wana ba bar wana na yebi ba combo ba cabaret ni auto ba bonbon sucré ba confiance bar ba moto na moto donc en tout cas ce qui problème les zaki là msusu au monde toke musique boye vieux là msusu monde là msusu kuta là msusu na l'air wana ba kuluna te mais moi ba to ba kala ba vieux beaucoup là obatela la biso on na biso bokeba bo soit transport boke en tout cas azaki na biso bi vieux beaucoup penza donc comportement vraiment on a penza vie. Merci maman pourquoi que ça biso nzembo nini ya vie beaucoup yebi makasi Wemba ngoma mkipo isala ba fan badad bana mboka bien. Bon tellement fanatique ne banzembo mingi neti santa sous belle saison l'Afrique a tonné sa mélopée d'amour au beau pays d'Asie. Toi ma belle africaine, aux yeux remplis d'amour, bolingo, me voici fondé à larmes, aussi des yeux au cœur brisé, mais à 100 ans. Bon, na bien on nyonso. OK, merci maman. Moi bambote na bandeko baza libanda ya. Bambote na bandeko ba libanda na pesi di dokere mbote, na pesi ale masela mbote, na pesi mejengo mbote, en tout cas bana poto mbote na bini. Na pesi bato nyonso mbote. Moi bana poto. Na pesi ba mbote tout, ba bisou, ba gode shungu, banani tout, na pesi ba mbote ba kiliba, banani ba ya Francine Shungu, ba ya Jackie Shungu, en tout cas la pesi ba mbote famille Shungu, na pesi ba mbote bazana poto. Merci maman. Merci
merci beaucoup. Merci de ça ici. Tu as géré correctement. C'est bien mon petit Colanda. Témoignage, il y a Fan, il y a Papa Wemba. Mais ça n'a pas écouté maman. Vraiment, c'est très bien quand même. Ils allara bien. Ils allara bien. Musicien, oh, nous avons beaucoup. Ça t'a moins dit, moi, quand on m'y balait, oh, oui, bah, on a tout et ça allara bien. Tous les gens sous maman, ni tous les gens par rapport il y a matanga ya papa Wemba na sima ya liwa na ye pelo mona bana mosusu baye bazo réclamer que famille et équipe bango ata mwa moke na mama Amazon mais donc toyeba yo mpe oza na même cas na bango to mpe ndenge nga na yo déclaré nde na ye awa na yo déclaré babie wana te na ye mpanga osala émission na nga na baproblème na nga mosusu ya bafanda papa Wemba kasi na ye te mpona makambo ya badéclaration ya biloko atiki famille eyebi mwana soki eloko baopesa ye tena bima na déclaré non naosala yango te jamais naosala te famille eyebi ye soki eloko ezala baopesa ye baokanisela ye nga nakoleka te nasenga babiloko banini te ok merci mamani bozalaka na relation ndenge nini na bandeko ya papa Wemba nayebi bango baza na Kinshasa naza na bango bien lokola mapele na kauka mapele naza ne bien lokola Marie José nani Ochudi naza na bango bien oyo baza na Kinshasa atangi baza na Kinshasa nayebi bayebi nganga mpe nayebi bango bien toza na bango bien problème eza te. Merci, j'espère que vous êtes maman ndenge alobi aye na ye makambo ya déclaration te mais maman ni toza na émission partout bazolanda yo bandeko papa Wemba mpe sese bazolanda yo baza na libanda mboka ere yango na boyi na nsima émission toyoka oza sûr ke epa na yo déclaration eza te na kote ya mwana déclaration eza te pa bandeko na ye bayebi mwana déclaration eza te naza na susi wana te paso biloko eza baopesa ye naza na susi wana te déclaration moko ezala te. Merci qui maman a donné déclaration ça déclaration ça été quand on a on peut s'emboter na capituno le bogard babi musicien mora qui te rappelle ça couleur na ba musicien et puis si babi mikoto bobina benda kola ya lo beso zo fia collège te babi nana lobi ke porte ba président bakangi mais bakangi ngote na ministre babi lo beso ye babi président te babi to benge koko na bosanité prince d'Angola musicien mora boga musicien mora albalo même mingi mais moi mingi te quoi quand on est Kolanda mamani le ba suka ezani par rapport ya nani ya papa Wemba oui lelo na l'émission pa naza fan na ye numéro 1 naza na souci ndenge akende samba nde akende sambele molimo na ye pema na kimia so naza na problème nakende na famille na ye basunganga te naleka na tv naloba bilobela te po naza na souci na ye makasi po nazalaki pire vie ya makila comportement bah oui mango koto vraiment bana Kini bana Brazza bana Angola États-Unis France partout Londres babino babenga bino bana ya ba mama minga kolobeza te bonga osukisa nga suka na monto libéré na biso mamani moi bambote ka ndenge ezalaka tanga ma bakombo partout bazolanda yo na photo bazolanda yo bandeko papa Wemba bazali na libanda mboka bazolanda yo bakamano bazali libanda mboka bazolanda yo na famille mwa babote napesi famille Shungu mbote oyo baza nyonso na poto napesi bango mbote oyo baza mpe na Kinshasa napesi bango mbote baza nzoto makasi bana batikali ya bango baza nzoto makasi naza kopesa kamara na nga Gode Weloli nano opesa kamara na nga aza na poto Nicole Batieke napesi bandeko na ngai Feli Mandombo Trésor Mandombo René Mandombo le bogar ya famille na biso napesi Shai Mandombo mbote napesi Mandi Mandombo mbote wali petite na nga propre napesi Sharon Shungu mbote ka okoko obo napesi Gode Shungu napesi bane bele mbote ona yebi bango te napesi bango mbote on to matanga mimo na vie beaucoup napesi bango mbote makete ya mike wana napesi bango mbote viva napesi bango mbote petit poitier napesi mbote na pire via Charlène napesi bango mbote
Ok, merci. Bino moko bauti kolanda mingi kolobeza te. Nga mbote na mingi na repese pa ya moto asimbi caméra zo biso elengi boye babi. Chérie de ça et saute tout à bango kobetox. Boba balox. Batikayo continue na musala na yo. Kolanda biloba lobate la. Balonga kuna il continue toujours dans musala na yo. Babi bolanda biso toujours na chaîne na bino Congo vérité pour les na 267 tout à bango mingi ya kolobeza te. Na kolobeza te mission na comme na suka. On peut ça vraiment beauté karami mingi na boss na nga 9 lumière ngala. Mon boss mais na kolobeza te na pesi mbote na ba fan na nga nyonso. On se tata posa na nga la Facebook na koma Tania Weloli. Oh aza posa na nga ya numéro de téléphone na nga déjà yango wana. J'espère déjà vous en avez boso ya ba TV na bino ya ba téléphone na bino ya ba ordinateur na bino. Mission na bino ikomi na suka o boya Tania Weloli yo nani. Ba bientôt boyinga et s'appelle Rotem. Moi ça mande boy. Bazwa bango wat Rosoye wapi maman ni olobi nini par rapport à émission au non stress émission elengi émission yo ya moi c'est mandé febele ya mona mongala omoni émission na biso ndenge maman jeunesse na moni émission na moi kitoko surtout yo na CP no makasi musiki kitoko moi ça mandefu na CP no makasi na CP na émission papa kana na pesi mbote Géry na pesi mbote Zaganga fille. En tout cas vraiment papi mi on le cette émission c'est comme na suka bisous pesi papa na ngai papi mon père Weloli Kandanzale bisous à toi mon oncle chéri aux États-Unis Weloli Firmin na pesi Sumbote na Benjamin Doudou Weloli merveilleux Weloli ma petite sœur propre divine Weloli et Sarah Weloli moi ce qui toko mon bébé la rose Weloli la pesi Nombote et ma maman chérie Godé Weloli moi ce qui toque babi tana zué kala mandefu yele ya ba mingi ezate tokutani mbala sima bisous bye mokeli mobimba to sebela pona mama monde mobimba to sebela mokeli mobimba to sebela pona monde mobimba to sebela Mama Polina Lilongo Mama Bekanda Wali Mama Katali Naki bana braza bana poto bana partout qui veut dire que émission non stress et tout le monde dans un monde mais je quand ba émission mais non stress avec Tania la Rose Weloli non Souka balobi désormais bon on a rappelé minimum pas dit que ce moment balobi et moi c'est tout le monde qui aye au sala nyawa ngana loba na ngato désormais bana monde atier émission est bien stressé ni na chaîne Congo vérité pour les voilà vos émissions non stress babi pour la table émission ce sont autant on a vu que ton encore bonne temps on sur de stress mais on nous a la non stress donc tempo na c'est veut dire babi température 40 na c'est babi veut dire que bembe et kolala mais bemba na kolala faut biso la rater check